tolingi wanate, tolingi calme ezala, tolingi ne calme ezala, s'il vous plaît, calme, il faut ezala. Makambo ba tension et mata, tolingi angote. Non, tolingi makambo tension et matate. Attention, calme ezala, makambo finga ezala, te soki bo bandi ko finga boye ba ke moi azali ah ouais, je suis une femme, il faut me comprendre. Basi bazana raison. Donc il faut toyo kanaka déjà, s'il vous ou bien non Zela, ou bien je coupe, Zela, ou bien je coupe, parce que autorité au commis qu'on soit, et ça ne se fait pas comme ça. Mais alors, Zela, alors, donc, Vitakanga, biso to besho maloba ulu bibu na oyoyoki epaya ndeko za bwana na bituna yosire kikopesa. Malobo ngoka. Na kanisteni eko akomi na aitu ma réponse ne ma nesenga. Mais la nyana iba, na ba ma ko féliciter atala na yi. Parce que atala na ta kuja akili comme on a besoin de conseil la musique. On parle de choses sérieuses. Les hommes à Cambo, ils ont dit qu'on touchait vie spirituelle de tout un peuple. Tout est comme aventure. Sur la ligne, ça l'a été à la naïe. Azé, on a si ma baroque, on s'en même disque moko. Oh, il y a mon père d'ailleurs, on a pas le toucher point, dans la tente, toucher point. Mais c'est bien médicament de Madobi. Parce que la Madoba naïe, mon père. Moto te, bino te kuna kosa moto, ba tension e komi komata bino kuna. Bino to za moto te. Moto nde ezo siksa bino na moni bata tension e ba kosa bino kuna. Bosa la tension kuna. Ko lingute mota koya. Donc biso atazana kimia na biso. Bino nde tension e bandi. Tension e bandi ko fo koya kuna. Ko finga e bandi ko kota. Ko finga e bandi ko kota. Tolingi ko yoka ba ko finga te. Tolingi kimia ezala. Tolingi makamba ba bêtise ezala te.
maloba ezali nde opesi mwa boy. Alors ndeko zabwana vanda bobele kimia ndeko tokopesa wa maloba okoloba oyo yoki yo note kaka bandinga baza konote. Yeah, mais accumulation. S'il vous plaît, yeah, mais en tout cas, il y a ça déjà, invité na yekuna, faut se contrôler, s'il vous plaît, se contrôler. Kofinga ezalate, attention ekita, kofinga ezalate. Wana je naza d'accord. Oh yeah. Matondo mingi papa na gai. Pleto yo kanaka. Mwasi azali awa. Boye bake mwasi azali awa. Mwasi azali awa. Donc boye ba déjà que mwasi azali awa. Mwasi Tolo bandeko ya kwete na loba na kosenga na kimia ezala. Kwete kimia ezali eloko oyo bakoko na biso basalelaka. À chaque fois que likambo ezalaka na kati ya mboka bakokende na se ya nzete esika wapi bakomema kimia. Asantumia una misuprawe Erate nadekra na wapami Edi mema matafuta Erate wama L'accumulation et les catères. kimia ezali bino ne kimia ezate batension bandi ko mata bino kuna bato bali baba na kofinga déjà babandi déjà ko batension zo mata, donc il faut faire attention vraiment, il faut toyokana s'il vous plaît. En tout cas il faut toyokana. Ouais, kimia ezala na bino kuna bo bandi ba makambo matata. Kimia il faut ezala na bino biso toza na kimia ezali susute batension e bandi ko mata bino. Donc toyokana ka déjà ou bien tokati menga pe na avant tokata na makambo koloba. Asantumia una misuprawe Erate nadekra na wapami Edi mema matafuta Erate wama Le verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oh my God. C'est de la Sophie grecque. La nana ya pepe pamba te ozali na bobungi ya kosakana te. Asantumia una misuprawe Erate nadekra okozala ba erreur wana ozali nango nayebi ke ntango okozwa parole okobenga ngai démon, okobenga ngai satan, okobenga ngai n'importe quoi, tout ça. Mais ezali likambo te, ezali kaka malembe. Nous devons être patients pour tout memabino na boye pamba te bokoyeba yango kaka. La scène est lumière. Edi mema matafuta Erate wama ndoto ya apocalypse. Peut-être que ndoto ya apocalypse ezalaki na discussion ya monene pour batala soki ndoto mwa lobalo alotaki ezali parole de Dieu, mais ezali parole de Dieu te. Pour s'écarter, parce que c'est grave. C'est une bêtise que tu es en train de dire devant la radio, tu te ridiculises. Hey! Avant de dire des bêtises comme ça, la tâche la radio. Mais pense un peu, moi, ça, c'est malheureux, ça va yes, oui, yes, tantôt l'anglais, tantôt l'ingala. Faites quoi? Yes. Oui, c'est libre, c'est pas. Donc tokenda ona lomba ko peut-être pas de donc vitakanga ba mate to moni butana biro pombo asili ko kotela biso na 3w.radio-rbk.com pour été apokape ko matele oyo yazali ko yokana poko alelo. Alors Anya iba menga ba na ko féliciter atala kuna yi. Parce que atala kuna ya kuja akili comme yo katoza ko sala conseil na musique. On parle de choses sérieuses. Tolingi calme ezala, s'il vous plaît, calme
il faut ezala makambo ko attention e mata tolingi yango te non tolingi makambo attention e mata te attention calme ezala makambo ko finga ezala te soki bobandi ko finga boyeba ke mwasi azali awa je suis une femme, il faut me comprendre basi basana raison donc il faut toyokana déjà pour toucher vie spirituelle de tout un peuple tout est comme aventure sur la ligne ça la théâtre nae azela nasima ba ko sala même disque moko oyo lié mo banda yako bana ko bali aza ko tshaba ko toucher point dans la tente toucher point mais